Mbote na bino ezanga mama Ariette Kilumbu Shembo, mama ezui oya salaka émission ya kolamba nyonso emonanaka bandeko baya mwasi tokotaka kaka pote bakopesa mwasango. Napesi mbote mingi na ba abonné na nga nyonso o bakotaka ipa Henriette po ba mi abonné bozo support biso bozo supporter biso na ba conseil en tout cas baya mwasi baya mobali merci mingi. On ba kotite kota na YouTube presse ce va commis oko presse ce va commis que abonnez-vous au mi abonné au tala pema masolo kitoko ebeta maka awa. Leo nazali solo mingi ta koloba nazali solo koloba baya mwasi baya mobali. Qu'est-ce que ça veut dire toyeba kokanga munoko? Toyeba kape ko bomba secret. Okoza na kati ya ndako noza na mwasi na mobali na yo. Mais ozwaka nyonso osalaka nyonso za nango na projet. Yo musano ka okende koyebisaka baninga. O tokosomba ndako. O tokotonga building. Tokokende Kinshasa. Toke Lubumbashi. Toke Bukavu. Toke tonga ya yo projet bo mama kana ndako te soko sali. Po batu baya kopesa merci ba mona. Ba bantu ko sali musala miyo kokaka te. Nyonso kosala na mobali no na mwasi. Il faut être sa camarade. Mais camarade wana ozokende koyebisa ye ata mukolo moko te. Ata mukolo moko te aya koyebisa yo te kinga mobali na nga boye, tokosala projet nga mwasi na nga boye, tokosala projet bala na ngai boye, tokosala projet ata mukolo moko te. Nini etindaka okende koyebisa ye? Oyebisa bango. Yepe camarade okende koyebisa lisolo pe ameme pa mususu. Donc vie ya biso batu, ya biso ba couple baza ba couple. Ezaka donc libanda en espace. Ezaka koyebisa batu mais omitunaka te pona ninga na yebisaka mwasi oyo mwa lisolo na ngai ya ndako. Mais ye jamais ayaka koyebisa ngai. Il faut komitunaka. Okosona na mobali na yo omemi. Ya mwasi bebinga leo na papa to sona ki to bundaki pona boye. Towela ki boye. Okosona mobali na yo omemi. Okoma kokende ti kotonga mwasi na yo epa baninga na ba famille mususu. Okoma kokende kotonga mobali no ti na ba famille ya baninga na ba mususu. Me ye wana ozokende kotonga ka ye ozokende kotonga ka mwasi na yo, ozokende kotonga ka mobali na yo. Jamais bango baka kotongela, baka kotonga ya bango epa na yo. Tozaka pe na mutu. Bolo tokolinga ba vie na biso efana kaka en espace. Toza pe na secret. Olingo sa eloko sali batu baye komona na musu ba féliciter yo. Eza lobundaki na mwasi no finga na mwasi na yo. Problème ezaki entre bana. To bana babundi, to bana basalaki mwana tomboki na ndako. Ozoke koyebisa mutu pona ni mutu na kopesa solution nini? Akopesa solution ya matongi, akopesa solution ya divorce, akopesa solution moko ya babandi kosekaka yo, oleki komo. En tout cas ba ya mwasi ba mobali no tosaka habitude na boutique. Te ba fermer la bouche. Mobali mobimba bwaka koma lokola mwasi. Mobali mobimba lata liputa mama ola tata super. Alata Saint-Esprit. Azaka na sécurité. Oso mona mobali obota mwana obala mwasi. Obota ne bana. Moke na kotonge pa batu mususu wana. Ba voisin à libanda, ba camarade à libanda, écoute ya famille na ote. Me bango eska esko na kotonga jamais basi na bango wana. Mibali na bango wana bazaka na bango. Yo kasi babundaka te baswana kate. Bazala ba défaut te. Ta yo ke na koyebisa bango yebaka. Yo kasi bango nde banani banzambe. À part Yesu ndaza na lisumu te. Bango bakotika la seko seka. Mais na kati ya ndako na bango mbutu. Bilinga bitumba mikolo nyonso. Mais yo zo ke memelaka bango mais bango jamais. Oyo kaliso na bango. Soko ki liso na bango lo bake moko mutu ayaka beti kokoko akutaka etumba, akutaka koswana nde amemi yango abimisi yango ndoko yeba. E bon po ani yo lingo ko expose yango. Olingo expose bana no libanda. Olingo expose mwasi no libanda, mobali no libanda, famille no libanda. Pose solution ni solution kaka ya li dodo. Toza na secret. Fermez la bouche. Tango zo kende ko panza ka makambo wana, baninga bazongo comme sujet du jour.
akobengo aseki abengo aseki ntango moninga na koyepa na yo wana azwa kaka na masolo mosusu teke Henriette e Fifi tokosala boni ayaka kaka na masolo ke omoni mobali no na yaki aboye mwasi no yaki boye ntango okome pa no mwasi siko moninga no sika bakina mobali akina kopanza akina kopanza makambo no ya mwasi tango aza kote kuna na mobali bazofinga yo bazotonga yo azo seko pela baninga mususu soki amoni yo aya komi Mariette ma Bibiana boni yo nzoka ndeka kayenda azo tuba mbele azo boma baninga tokeba tokeba to bakoma ba secret na biso tango kolko komi na divorce okomi séparé ozo kontika okende lobaka biloba loba wana yo kasi ba kopesa solution ba kopesa solution to baza koseka yo kaka bangwana bakoyoka ya yo babizongi so bakeko sa mwasi na yo bazongi so bakeko sa mobali no keba la baninga moninga malamba lobi eza Yesu ndako bomba secret na yo oza na problème bomba ko bomba nezete ko bomba na motema na yo ko bomba nezali okoza pena moninga ozi oyebisa ta moninga no atali kambo yo oza na ngie moko oyo mesana no bipenzo oyo yanga ya confiance oyebisa bike atana yebisa makambo na nga na yebi makate na yebisa ki deux personnes te na yebisa ki mutu moko mais soko oke ngwe bimi libana ko bakaka mutu wana moko na pesa confiance ndabimisi sima nango okoba nini okosana etoko bimise libanda tokozwa ne distance mais moninga malamu ba ya mwasi ba ya mobali eza se Yesu oza no bien na ndako mozoka mokimo ba yebi vi na yo soko liaki soko sumbaki soko lalaki te. Pourquoi qu'on expose via moi no libanda? Pourquoi qu'on expose via ya bana no libanda? Bana ni bazaka na poto ba tomboka ba mama ba bima libanda. Kende ka na télévision ko? Kende na 7 news 9 news que no bimisango po mokimo bimbo yeba. Olingo expose famille na un espace. Na bando ki mutu nyoso ya yeba famille na yo. Ya mobali ya mositika bitidwana. Moninga malamu eza Yesu. Nga ata mokinto mokilo ko bisanga likambo na koseka yo na kopesa solution te. A ozi solution out. Nenda eko bikisa o. Kaka bango wana bat baek babaluki bakomi koseka yo, bakomi kofinga yo. Sala fermé tokola na épisode mususu. Il faut toza na secret. Secret na yo moko, secret na yo moko na ndako. Siko tangi yo mwaso bimi na ndako, mobolo bimi na ndako. Ba misu ba yoka susango ya mwasi te. Sanga mobilité ba koma ko bengosko na téléphone boni mama Henriette oza ndenge ni kala po ka suma sona ngati mama Henriette bibaka batute mobali wanda ke na ko bipe bino asabi mama sanda bibaka bino asabi ma siko so lukasango na ngala nini ke kala na nini po oyoka olinga ki pasa moninga po sekaka olo pesa conseil na kati opozo tia commentaire na yo bilo ba mama songi ba mama bilo balo ba kotonga ba famille ba couple batu kotonga famille bana batu botika caractère les amis pas ba africain botika toye bibino o ezaka conseil lité a pété so communiquer mama Fifi mama si boni kala pala rasu sango na ete muto andaki ko bipe bango azaka isusu te wana siko mwasa fanda mobala fanda abomba kale makambo na pesa ka nzambe bakomi koka mukusa na nzoto bakomi koka ekomi koswa bango baza su bakomi mal à l'aise bandoki ba ezo komoka mabe po bazoka su sango ya Henriette te sango ya Fifi te ya Betty te ya Vanessa te nini kaka botika boye bakokanga munoko boye bakoferme munoko za na secret na yo moko eza n'importe qui te ko isa bakambo la famille na yo bakamba vie na yo kaka bato bakobana kotambola zinga ko baluka bomonde nazo baluka nde bazo jouer rôle wana. En tout cas naza mingi na scène bo kota na chaîne mama Henriette Kilimbushembo bomi abonné lisolo za kelelo yeba ko bomba secret moninga no malamu ko pesa secret no nzambe moto amokilité moto amokiliza na e moko soko pesa di solo no ki bimi banda ndoko ba ke muto landa panzaki mais soko sana batu 10 3 OK koto ba ko pesa solution te ya bango moko na ba famille bazo na solution te ya on ba ko pesa solution. See you bye bomi abonné zo abino mama Henriette Kilimbushembo TV bokota kota bomi abonné masoleza wa masoleza kita ko